biso toyebike tata Simon Kimbangu akufa toyebike bamvoala bakufa mais pas lisusu bazomona bango bazotinda mpe maloba bazotinda mpe programme po soki totelemi tolobi bato bakondima te mais bato mosusu bazomona clair baza na maloba ya koloba yango nga nalobaka ke nga na koloba na nga susu te me batémoignage ekouta mosika. Monsieur Mathieu yandina kebana Monsieur Watula yanina betu bana na voiture na mo sala ko accident yale na histoire ina mono désobéir na papa pourquoi sabu tango na mozo mona eke ana toto ya imam ke kwa kumingi moto ba mbote mono bwana chrétien mono kula na ke papa quand ça me voit responsable de bondo moi là sur la paix papa Touba il est temps il n'y a rien à faire tango ya commencer que salo ya me foira que vous le voulez ou non c'est ainsi quand si mon métier n'a rien à mayombo quoi de si campagne n'a kele diabo que vous n'avez pas bon tango wa pidina moko tina voiture na mono pendant une semaine mo fana ko mati daga na voiture ve quand il muina andi toba mwana na mono que voulez ou non demain matin si vous ne partez pas ce qui vous arrivera ne soyez pas surpris ah papa ya kile mais tu bela kana ngeke kwenda ngeko na kufua kasi il faut que kwenda ngeke kwenda kuna avange kuma na boma ngekufua bon
metu bila mlamoso metu ba ale tata mabanza mogati nange kuna nzo nzambe na beto kele kati na nzila yego no kufwa mozaba nki reyelisho ya tata mabanza mozaba yafa papa metuba ani metinda mundu kasi tuma wono kufwa est-ce que tata mabanza ke bwata kana kesi kwenda parce que peut-être na kalofwa nani gazola kaya même yeye mosi Yesu Kristo ani banga kalofwa a plus forte raison moto ba papa ya kele ka koni nange to ba wona ufode ya kele ka kuna na nzila rien à faire obstacle moske vingila nge kuna la vie ou la mort moto ba alors papa mo ga kwenda ve siko tozi likambo yango biso tobebisa so te sino tokoperdre boyoki kanda ezalaka eloko mabe tokoperdre makambo ebele ke moke tosiliki moke tosiliki moke tobundi moke donc tokobebisa makambo mingi bien kozwa retard mais biso lelo ya ntimba ya nsi bongo ya nzozi ya tozala mayele problème oke posilisa yango na bolimisi eza te ke bo badécision ya mabe sikotala likambo monene oyo bato bazokolanda poto mobimba mokili mobimba bato bazokolanda likambo nini na nkamba bato nyonso sikoyo batoyi après tout bokoko na biso toza na likambo lisusu ya koloba te ngai nalobaka ntango nyonso nakoloba te me bayaka nde bango koloba biso tokoloba te biso mosala na biso kobongisa bato bakoya bakoloba mama mwiluna banana bango misato na kamboyo dala ilusele ni musisa ya lingoma oyo kibaba la kisayo nzela mosusu te ebandeli ya lingoma oyo bakoko bamona kapasi kataki mama mwiluna banana bango misato na kamboyo
Mali.